Kinshasa. Vidéo Kinshasa. Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de notre émission Les Solo ya Kinshasa. Les Solo ya Kinshasa, oyezali émission ya Kafu Kafu, oyo tosalaka bongo na esengo ya ko présenter bino yango. Lelo to kolobela bino système ilelo. Ba jeune fille ba komi kobima na ba papa oyo bazali marié. Ezali kamba kama bandeko. Kasi ta mususu esiko zwami ogangi mais comment? Non, ils allaient pour ça les mains. Ils sont tous en habillement. Pour tout, bah moi mon copé, bah c'est là qui m'a cambré. À chaque fois, on s'en d'accord, oh là, ils ont une malédiction. Bien que soit subir un thé banana yo, soit banana yo. Donc ils ont bien été dans conseil on peut ça va jeune fille bâti comme là bateau. Attends bah on a millions, télé ba milliards. Donc pour ça là on était mazé yo tazé yo té. Na commis à kendana yo té. Yo faut pas au linga to maman ça mba ça message. On les a bien grave, on est maman ça ka. Biso la jeune fille qui de l'eau, to linga. On va la zaka na biso moko. To botineti so pe kuliwai. Mais ko za te na mba na ngama ba bala obenge pe ya batu. Ya yo olinga ki epona nini. Bino pe msumi bai. Ba sentiment za bino ndengeni. Ozana mwasi na ona ndaro. Mezo ke la na makango libanda. Ba papa ba sala ba za bandoki. On va na kondé on ba mbongo. Ba kosi na bona ba viol. Kitoko te ba jeune fille bo changer. So azé yo, so azé yo tazé yo. Te faut pas mbana ba kobima na yi. Eza malamu te. Mais on bona so mutabali a marié c'est kana mbongo ebele. Misu ba po ba ko panza ba foya batu. Ba po sa des autres na ba foya batu. Lokola ni mutuneti ngai na ibitono na bala na kokana na mwasi na ngai. Pourquoi na ke loka jeune fille na mo jeune fille mo a poussa na pemela. On na c'est non. Au mon alliance na marié. La plupart pe ba jeune fille ya mboko eza nzala mtezo bomba bangu. Bani ko lia trop. Sans commentaire bande konde bo ti kolanda yango ezali système o bazo benga kilelo. Est-ce que ezali malam? To eza mabe. To lobaki ba image ko to yango elongo na ndeko moko azali journaliste en plus reporter. Meilleur fait na lingete ono ba mama kasi po bana kini ba ete image oyo ba oti kotala yonde muto filmaki ya. Ouais, image wana ngam na filmaki yango. Tozaki yango na changu. Moko na bango wa sema ezali malamu te, kozana mobali ya bato kwa ta déjà marié. Ezana ba inconvénient ezali vraiment ebele. Suba mona kiango ezali malamu selon bango babiki non ba parents o baba papa ba ta déjà marié, ba nzara mingi kozala na bango parce que ayebi ki azana mwasi na mère, yepa na anopesema mingi koleka mwasi na mususu. C'est pour ça que nous avons moko pour na par rapport à Yomoko, pourquoi le bandit par rapport à l'image de bon, par rapport à l'image de les gars qui n'ont pas madame. La jeune fille, ils vont aller pour les animaux. Mais selon moi, il y a des animaux. Parce que mon bali, il y a moi sinaé, il y a l'état. L'état déjà est bon bali. Yo sokoye donc au sein de l'homme, ils vont attendre au lex inutilement. Donc pas dans les animaux selon moi. Eza mabe ponani ezali kolekisa temps l'état o luka muto ko tona palais o ko sala yo moko maîtresse topé princesse ya kati ya palais na yo moko première dame mais yo solo ko sala deuxième bureau mais ba ko benga na hotel l'état e bioté bande ko balandi émission o eza en série do pour comprendre en série et la kisi et ça suite et ça peut fin to Rolanda nous mais comme ko tala o ba jeune fille de balobeli ba pesi ba avantage na bango pourquoi ba sala ka yango mais to ka pe ba maman na banda ba o ba lati déjà le pété mais tina nini ba papa ba komi kotika bino balanda ba jeune fille bon c'est ba ça pour les lateli banani ba bimisa mbongo pona ko lati bana bino te ba maman bino pour se préparer pour na ko défendre likambo c'est to longa na bino to luka pe ba l'état ba o ba ebi mi ko makasi pona code familial donc code de la famille to luka pe ba ngo ba pesa la biso image ndeto ko ya ko songa photo conclure to pesa penza vraie opinion ya biso ba journaliste ndeko na nga olobini moi libanga ezali ba kibe na ngapaki prête makasi na bangi masala ngati musique to maleka kera ba ya na ngapa ifasiki isiga. Donc vous retrouvez biso sur Facebook Kitoko Kinshasa. Donc si vous tapez Kitoko Kinshasa sur YouTube quand on a lobby vidéo Kinshasa et puis Instagram on va retrouver vidéo Kinshasa, toujours Twitter, blog toujours vidéo Kinshasa TV, vidéo Kinshasa TV. N'est sur email na biso au beta vidéo Kinshasa @gmail.com. Wana retrouver vidéo Kinshasa peut retrouver ma campagne na biso nyonso. Pourquoi ça ba remarque ko komela biso ba SMS
nyonso oyo bolingi sur bapage oyo topesi bino 080 88 20 444 wana eza numéro oyo soki obengi ozwi molobeli na bino ya solosolo Fiston Maswa Fisma solidaire les œuvres qui parlent nde mpo na yango tosouhaite bameilleur ve puis bonne année année malamu mpo tolobaki ete année oyo eza makambo sur vidéo Kinshasa. Restez toujours connectés pour l'un épisode à Simo. Ingénieur Gabsi Lunganga, goodbye. Vidéo Kinshasa. Vidéo Kinshasa.